Oh là là, oh là là, oh là là, c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misu na bino témoin. Tala biloko kitoko. Ba chemise ya bien makasi pona ba papa. Mama na ngai. Tala biloko kitoko. Ba mama boza wapi? Ba teni ya malunga ya valeur. Na ba sœur oyo balula molato. Ba tantine ya kilo. Ba sere ya poa. Tala bilamba ndenge ezokolengalenga. Bandeko bobenga Charlie Lubulu ye oyo papa na biso. Asungi biso makasi. Tala ba robe ya mariage ya valeur. Mama biloko ya kitoko. Ba soirée ya kilo. Abenwe bakombazia mikwelwidie. Bandeko tobinga Charlie Lubulu d'Istanbul. Numéro na yangwani ezoko s'afficher. Tala ba jean oyo tolingaka. Bateni ya bapapa ya malunga ya valeur. Bapapa oyo balula molato. Bapapa oyo balula kitendi. Bobenga Charlie Lubulu d'Istanbul. Pour passer commande na yo, après quelques jours okomona biloko liboso à portanda. Numéro na yangwana bandeko bo hésiter te bobanga te. Partout bisika nyonso ozali dans le monde entier. Ndeko Charlie asungi biso. Ndeko Charlie abimisi sekele libanda. Tala biloko kitoko. Abenwe bima bimbote. Bandeko tobenga ye oyo Charlie Lubulu ye oyo. Bonjour, bonsoir. Nabisika nyonso ezwami bino partout dans le monde entier. J'espère que vous allez malamu. Nga nazali très bien. Nzambalo la batelingai asungi apesi makasi na ya lisusu liboso na bino na ntine ya ba réalité ya mokili. Na pesi merci pambata zali bolingo. Naye comme d'hab nzamba facilité asungi na ye lisusu liboso na bino. Vraiment merci na baye bazali ko like, ko commenter, ko partager, ko s'abonner. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Nzamba lola azongi c'est la bino ya mingi koleka. Ba conseil, ba remarque, ngai nde nazana mposa na ngo vraiment. Tomoni na titre na biso mbisi ya kukauka. Poisson fumé. Tomoni wana. Eza vraiment bongo. Lelo na elibino lisolo mbisa kukauka. Na elibino lisolo mbisa kukauka. Bandeko na ngaba mama na ngai baya na ngaba kulutu na ngai partout ezwami bino dans le monde entier. Na boy na ya kobeta ngo lisolo. Na bi esengeli biso nyonso totala. Tomona. Lolenge nini tokoki kolongola mposa ya mbisa kokauka. Talaka mikolo yo banzela mwa mobulu biloko ezo ya penza te. Alors poto meka kosungama na biso nyonso ozana posa mbisa kokauka okoki pe kosala na ope yo moko na niveau ndako mbisi na yo po osali na ndenge ya malunga olongoli pe posa ya mbisi. Tozali na ndeko na biso asungi kolakisa biso lolenge kani tokoki kosalela mbisi ya kokauka na bandako na biso. Toza ba mama na yebi ke tokangaka na biso facile. Ezana mingi pe bayebi na bango deja basalaka na bango yango me na biso baye toyebi te. Na biso baye toyebaki te. To meka kotala ndenge ndeko alakiseli biso. Okoki kosala mbisu ne kokauka na kati ya ndako na fura ndako kosala ngo très bien. Okoki pe kosala ngo na lituka ya makala ekoleka nango kitoko mingi bandeko. Tolanda ndenge ndeko asungeli biso. Mwanza we
Kuzaliwa kwangu mpaka kukomaa, sijaiona yawe akimwasha moyo yake. Utashuka kamwe kwa sababu nina imani katika neno lako. Utashuka kamwe kwa sababu nina imani katika neno lako. Katika neno lako utashuka kamwe.
nzoli na ngai kolonga na ngai na yo nde natieli motema eseba ya mai ya bomoi esika nde kondima na ezwaka makasi nzanga na ngai yasoloa meya bomoi. Tomoni lolenge kani ndeko alakisi biso comment tokoki kosala mbisi ya kokauka mpona kolongola mwa mposa ya mbisi na biso parce que nayebi bamama ebele tolinga mbisi ya kokauka makasi ndeko auti kosunga biso oyo ezali chaîne na biso nyonso ezali libota munene nga na aka mowumbu na bino nga naza na nga wana mpona koya kokomisa ndeko oza na ide oza na likanisi oyo koyo kosunga bandeko kati na chaîne oyo kati na ngai petite sœur ya bayaya na ye ko hésiter te kobanga te yaka nango tokomisa ndeko alakisi bolingo mbisa okaka yangwana esungi biso baye toyebaki te oza na mutuna ko hésiter te kobanga te réponse eza nango ofele réponse ezali free numéro na biso eza wana benga tuna explication ekozala. Ok, merci beaucoup na mama na ngai mama Wivine na kati ya Klein mwasi ya papa Jean, merci beaucoup mommy, merci beaucoup mama Nzuzi na Blanchestown collègue nanga Manzuzi mama Nzuzi Viana, merci beaucoup ma belle Olga Diakanwa nakati ya Ataye mama na Beldi, vraiment merci beaucoup, merci nzamba lola zong selawa ya mingi koleka na lisungi uti kosala kati na Lola Masolo TV, vraiment merci beaucoup. Souhaitez mwana na biso ndeko na biso leki na biso Blessing Fernando azali awa na biso na Irlande na Dublin. Joyeux anniversaire Yaya, 20 ans. Yaya, 20. Donc na 2020, yoko kisi 20 ans. Joyeux anniversaire, ya blessing, joyeux anniversaire. Happy birthday to you. 20 kitoko makasi. Nzamba zwa lokumu na oya saleli yo ya kokomisa yo na 20 ans. Vraiment esengo mingi. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Merci beaucoup. Tobo sanate ko voter mwana na biso Gradinza ou comme d'habitude lobby vote ezali na Joyeux TV to kota to voter lisusu mwana na biso to talika kazawana numéro 20 ekosala bien makasi. Weekend elamu na bandaku, weekend elamu. Merci beaucoup Nabino Nyonson bolandi ngai partout dans le monde entier na lingi bino mingi. Bino nyonso bozo tala kangai, bino nyonso bozo landa kangai, vraiment merci sike ezwami bino. Nzamba Lola azongisela bino ya mingi koleka. To kutani na bino na lisole zaliko ya à suivre. Faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congos. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59. Allô? Bonjour, c'est M. Gabriel. C'est de la part des grosses agences. Nous venons de recevoir votre rapport et on a besoin de vous coordonner pour faire la livraison. Ok. Merci et bonjour. Oui, mais problème. Non, problème ti papa. Biso to zaba pia cross agence. Biso nde muto wuti ko benga bino. Bengi nga
Nangasiko, pas même 5 minutes sur avion Tony. Non, non. Cross Agence, c'est la rapidité, l'honnêteté, la sincérité et l'efficacité. Ah bon? Cross Agence et Ekoti là yo mon yo. Papa, okoki kosigner. Nako signé. Eh, faut la lamba. Cross Agence. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Cross Agence, c'est la rapidité. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez. Pour les États-Unis, contactez Cross Agence au +1 253 292 75 59. Pour les Canada, +1 514 557 31 51. Pour les Brésil, +55 219 798 242 25. Pour l'Europe entier, +35 38 764 31 520. Pour l'Angola, +244 94 956 495. Pour le Congo-Kinshasa, +243 82 22 72 848.